Mbote na bino balandi Ariette Kilumbu Shembo TV ezo ya bino mama Ariette Kilumbu Shembo TV na pesi mbote na babone na nga nyonso bokoto koto bomi abonné par Ariette Kilumbu Shembo soki zambala no aliboso o mona na ngate o découvrir na ngate kota mi abonné et pas Ariette Kilumbu Shembo TV masola cuisine ezali ba histoire vraie ezali masolo kitoko ezali. Ok, bozela mwa muke. Bozela mwa muke na banda liso na biso. Masolo na biso toko beta lelo eza histoire kaka ba couple ndenge tozo vivre ala na poto. Mais avant to banda masolo na biso baya mwasi, il faut to yebaka kopesa ka ko remercier Nzambe merci po te yende abateli biso butu mobimba. Butu mobimba yende abateli biso apesi biso pema ya ofele oyo to somba kite oyo to somba kite a déficit biso te me eza ya ofele nyonso va ko bana to pesa ka Nzamba na merci bande ko na biso balali bolala bien Nzamba batela bino pe balamuki ba bonjour na bino ba comme ba après-midi o pe balali ba bonne nuit na bino. Ok to zo sala émission na biso ya sikato bandi tokozala na masolo ya kokesana tokozala na ba elubu ya kokesana ba histoire vraie ya ndenge na ndenge ekozala. Bon toleka histoire ezali kokende ezosalema mbala moko a partir ya Kinshasa epa ya Dadi Biatango yende azosala makambo nyonso bozomona ya sika obokokuta na Ariette Kilumbu Shembo. Masola ba couple, ba jeune marié, ba na biso bazo bala na sika na ba poto to na ba Congo, ba mama basi ba bala na ba yebi nini teza kalibala, ba yebi nde ba batela ka mobali pe ba kandenga batela ka mwasi, ba ya mwasi toza na masolo na lelo. Masolo na biso ezo baze mingi soki mobali azana moyen to mwasi azo sunga mwasi pe akoza na moyen pe akosunga mobali ezate soki mobali azana moyen te mwasi okosunga ete tango bosubo former couple eloko moko bosubo sangisi nzoto bokomi eloko moko lokola ndeko na biso mobuta lobaka papa bo moko nzoto ekomi mboko po bokomi mwasi na mobali. Soki mobali azana moyen te yo mwasi okosunga mobali pe soki azana moyen te okosunga mobali wana tozoba na kaya tango bazana kati ya libala. Soki bazali nanu ba fiancé mobali ndake na kobala mwasi soki bakomi na ti bakena libala mobali ndake kosala makasi na ye abala mwasi. Mais ezali to betana masolo mingi ezobunisa ba couple mingi ezana kati ya poto awa ekoki kozala mobali abengi mwasi. Taka abengi mwasi na poto. Mobali nda sungaka mwasi yenda kola kiseke ya mwasi nzele zaka boy. Soki pena na mwasi azwi musala te ya bango kosunga na bango mibale mobali nda bana kosunga ye. Mwasi pe de même akoza pe abengi si mobali na poto. Soki mobali azana moyen te mwasi nde akosunga mobali ni kofuta ndako nini. Ti mokolo ti mobali akozwa musala akoba bobana kosungana. Mais yaka okoma tango moko mobali akoza la bengi mwasi to mwasi bengi mobali. Soka azosunga mobali ekomi nzembo. Ekomi nzembo baya mwasi. Soko yaka na poto wasingai. Soki ngate ngokoma na poto. Salo lukape musala so moninga za musala te. Nazo dépenser mingi. Yo fanika na ndaku mobali azokende mobali azofisa mwasi me mingi ezaka mwasi akomoke tonga mobali pa baninga. Bandeko na ba couple oyo. Mobali mwasi to kotina na mwasi. Mwasi obengisi mobali na poto zo sunga mobali no mabeza te. Lelo pe soko azu musala boko sungana. Me yo mwasi ta zo sunga mutu abaka soko sungi mutu ko linga te mutu muswaiba. Eza mutu anzela eza na mobali na yo. Surtout oto zo be na kati ba couple eza la secret na kati ya famille. Eza la secret ezate soko sunga ka mobali faut que le repasse la famille batata mwasi bakuzi na bino baya mobali yo anzela na obaleki nzela ya basi il faut baki ndako wana Jérôme wana azaka ne loko eba koluka musala mwasi nda sunga kai donc bato alibanda basi ba vie privée na bino tina pathologie pote mwasi twaka eleki mingi bomba secret ya ndako okomi komoni na mobali okomi moni loko pamba
okomi komoni na mobali ekomi ata soko ndengo sa musala soko sali musala mo argent de poche pesaka mobali ata akobima soki oki musala asoma mwa eloko moko po okosunga soko atikaki ndeko na famille atikaka pe bandeko na famille babiki ake poto po batafu beba question mutake poto ake kozwa bomengo nzoka ndezaka ndenge wana te okosunga chérie mbulo toko na zuibo eto totinda famille na ngai malgré zambongo na yo tout voilà c'est ça la famille voilà nde couple malamu toko tozui yo pe zwa ma kwecho yo tindela famille na yo pesi mobali pe atindeli famille na ye ma kwecho wana me yo kosalisa na yo bandeko ozakata libanda soko salisi soko osombelaki ya arrête ta mafuta kopakola okendaka no kopanza to kabelaka elamba mobali na yo moko alalaka no ndako moko aboti no bana mobali ekomi retrouver na tango na musala ezate aza na eloko te yo ndo oza na moyen yo ndo oza na musala moko ya permanent bafutaka yo bien me nyonso osalelaka mobali okenda kotonga libanda boni koya mwasi boni kaka yo kasi ndenge ozokende kotonga ke kofinga ya kozwaka eloko te de même mpe mibali ndenge wana moi ça mo de pe ya asala katenga ne salisaka ya mobile kutu eza na sens ata soka ke kotonga mais ezaka kamabe maintenant zokina le côté ya base baninga lonyo samisa babi ki yondo sunga ka mobile o supporta ka mobile ko bandana mutu ti la chaussette baninga no amusa babi ki yondo futa ka ndako mama tina ni okodesa ninga misala na baninga misala na baninga communauté na bino bayebi yondo somla ka mobile sapatu chaussette yondo pesa kembo soko pesi surtout mo kotinda baboti na ye na Congo il faut panza radio kakako il faut opanza ke nambongo andaku nambongo akotinda bandeko ne kaka ngai ya mwasi telo nzoba bana basi totika biloba loba boko za pena Kinshasa mobile tamswaza na musala te yo ubi atanga te azona musala ya bien te mais yo tanga oza poste moko kitoko il faut bosungana soko mobali aza caractère malamu il faut bosungana soko moni ke mbongo obimisa kokena kospesa mobali no chérie okotinda muta musala asombo omona kokutra biloko nyonso bien makambo nyonso bien tina nini okendaka na famille okenda kotonga kai famille no bazwa eloko pamba po yo sali sakaye na mwa kweche wana me mobala bala yo bosane mariage bokenda tina kutimie baya mwastina ndako ya nzambe famille no yebi kelelo soki ya Maurice alati kitoko nyonso kaka mwasi ya Maurice asomba kelelo te famille bakoma kwa komande mobali na kati ya ndako na yo soki bayo bazo lokola bilombe koko mutaza te bolambi nini bolambi te na bandeko bako komande mobali no alambi nini alambi te baya mwasi valorisate ba comment peut monner li papa toilette li papa wc okoza to sali musala wana pasi fi de couple okoza sali musala no sombela ka mobali no biloko ebi ko bomba secrété eloko ezali na zolo ba secret za makasi na kati ya ba couple secret eza makasi na bana na biso bazobala sika ba jeune fille ba jeune garçon tant bazomona yo mama okena kotonga papa epa baninga na yo ndengola tisakaye olie sakaye okena kotonge na famille na yo mwana pendenge moko soka kena libala ne akolanda exemple mama wana soki par exemple pe mwana akokutana na mobalo asala keloko te akekutana na mwasa asala keloko te ndenge yo bana kotonga kaye pa zuma yele wana baya mwasi tozo kende wapi où allons-nous tous en secret et oloko na lobeli pona secret pa famille mususu ezali ofandi boye ya bango balobaka te okoza na moninga na yo epa sungaka mobali na ye mobali naza na musala te jamais akobetelo kokoko jamais akobetelo maboke ngani na sungaka mwasi nanga ngani na tunga mobali nanga me yo okendaka pedikitiki pa kokoko bafongoleli yo soko pesi batu mbote otina masola mobali nao okotina masola mwasi no ndongo sungaka ye me bango ta ozwi tango lisoba kofana kaka liboko na litama bazolanda yo muso akozala na moninga malamu apesa conseil te tika kaka akozone musala ko bima no bango pa bazwi allo téléphone babengi allo téléphone babengi balobike hey to akiko ka leona ndako awa mama wana ya bibi ayaki awa mama muso ko nakasa neti mobali ne mokonda alata kande tumona ka sapa kazaka na mwa quelque chose asala ka wa bango pa komopanza mobali na yo
Donc, histoire, quartier, mobimba, communauté, mobimba, et comme mobile n'a les cas respect, zate, et comme ceux qui ont discussion, mon quoi, mouké, et zatam sur la communauté, to, mais belle, bazo discuter, ma kaba politique, na bangwana, ou comment ça bien, alongwa, kuna yo, moi, si, bah, comment quand la discussion, ko soit, né, alongwa, kuna yo, moi, ça, sunga, kayo, au salarié, au salarié, l'autre côté, aux années, l'autre côté, moi, ça, sunga, kayo, mobile, atikali, atreno, et l'autre, pamba. Et bon, ce mobile, na skotanga, yo, qui est l'équi, yépe, squat, musala, baya, moi, si. Akomi kosala azumbongo jusqu'au manzela azunzela makola kimio kosala boni toza na secret balobi libala il faut que ça secret libala ezaka na secret oyo mwasa ki na kotonga mobali ki na kotonga mwasi pa baninga eza libala te libala ndenge on faut kokabwana soki bo sali nyo sote bo sangana opesi mwasi conseil mwasi na ngai bona boye mwasi ayoki boki kofana mais oyo akobimisaka ba secret ndaku tina bana quartier tina ba communauté mbabaye bakayo mama kote nyo sokoleka wana pa okobeta ngo lisona na matete okobeta ngo na lemba okobeta ngo pe batata mwasi no tina bakokolo bazaka na mboka na matadi na bandu na batetela bayebi kaka yondo sungaka mobali moni esa bien te toza na secret okobeta la moninga okobeta la ndoki lisona mobali na yo oyeko détruire famille na yo secret mwasi na mobali ezaka na ndako soko moni mobali akomi pwaka okomi mwasi akomi pwaka eza libala lisusu te po libala eza pasi eza lesengo eza mobali no aza na mbongo te yondo osunga kaye depuis aya poto to depuis aza na Congo kuna yo ozaka na musala kitoko koyebisa batu te sala makasi po te aluka musala soki azozwa musala te yo oza wana ta mobalanaki bobalanaki pour les pires et pour les meilleurs. Il faut faire la tina souka pour ba kosungana. Mukolo mususu akozwa musala akozala mutu. Mais pour na kolo bakaka piaka kokenda ka okende liboso kene sima. Ya bayo baninga bayela koma sona bangwa ba couple te. Omona ngo bien te. Ezo gêné ote. Baninga bayela koma sona couple na bango te. Yo nini okonesa ka baninga masolo couple na yo. Yo nini okonesa baninga masolo couple na yo. Omona ka jamais yo mobali. Ayena ndaku na yeko soku makaba couple na ye. Omona ka jamais mwana mwasi camarade no ayena ndaku na soku makaba couple no. Pona nini yo kenda koyebisa bango? Pona nini bango ndeka ifu beba makaba couple na yo? Tina ndeko boko panza na ka bango ndeba koseka yo. Na bino batu bokina koyoka masolo ba yelo masolo couple muto yelo masolo couple na ye. Soko ayeke pona conseil. Ça va. Mais soko ayeke pona kofinga mobali na ye. Kotonga mobali ndenga sali sakaye. Kofinga mwasi ne kotonga mwasi ndenga sali sakaye. Batandenga yo sabango biki mama. Toza na besoin masolo na ote. Popo to bete la kaote. Soko ele biso ke conseil to kopesa. Pona wana to boy na biso makambo. Wana za mobali no sika bo uta to yebite. Mais bino batu botika kabango bo fonti bango na bakiti. Bo pesi epe bière, bo pesi e mai. Azo bete bino masola mwasi ne ya mobali na ye. Bo bandi koseka bo fongoli minoko. Loko na bino na couple mnoku problème ezalaka te. Peka ka bino nde boko beko suko panza e panza ni région mobimba, ville mobimba. Toti ka habitude on eza bien te o. Na suki wana ezande likambo ya kobomba secret ya mobali na yo, secret ya mwasi na yo. Nde problème ezali wana. Soki na libala secret ezali te, mobala ke na kofinga mwasi, mwasi ke na kotonga mobali, seke wana libala ezate foko kandenge yako débarrasser. Pona bandoki, banzete, mabele, ba salite nyo so baspe ba secret ya libala na bino. Na bana po mama na papa mso bazaka so yo so makambo batu, bana bazali na bazoka. Na bana bazoka masola batu bana ndenge bakomema bakonesa baninga bango na okoki ba koza soma kamba masola ya mama papi nsoka ndenge azalaka boye okite respect pe koza tenir pa ba jeune na quartier mobala komi li papa toilette toza na secret yo mobali ozaka la bitida okino tonga mwasi na yo soko sunga kaye depuis utaka poto e komika keloko muke obi tike obi ifanga na mona pona tinga na sala oya na poto awa eloko muke oyebi ndenge na sapo na poto awa eloko pamba na sunga na famille pauvre wana mobali wana mwasi kanga munoko yo po yebi soki ngana sunga kote ngoko za mobali tani na komisio oko futa mbonga tike o na komisa ko na poto awa soki komi ndenge wana mobali emission na biso mobali oya kina kotonga mwasi na ye mwasi na kina kotonga mobali botika boza na secret ya libota na ba couple mingi na poto makambo na ezo salema eza na fusu kuma sa zo musali ngako mona na mobile bandeko ya mwasi pe balinga ko so amoni yala bango ndazo sunga omo bakomi ko mona ti mobile ndeko na bango
Ok, boko takota bomi abonné et pas arrête Kilumu Shembo TV masolo eza kitoko naza na mingi tako yo sabino oyo nde nazalaki nango mwa conseil mbala sima tokola na épisode ya sika oyo za masolo ya sika oyo ekoti na arrête Kilumu Shembo TV ezui to bomba secret ya mabala na biso mwasi tika kotonga mobali mobali tika kotonga mwasi masolo ya sika eye pa dadi bia tango na kati arrête Kilumu Shembo TV ezui oyo na koti te ami abonné eza bino arrête Kilumu Shembo TV masolo eza wa